Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignos, Bamesala Kolanda, Irene Masiendo qui TV, Nengene Ebisa Kabino, oh maman Bino la Kabino Kakaba, histoire vraie, pour Essa la Bino, Bafne Makasi, Nabanda Kunabino, partout vos amis Nengena Lobakanza, Balola, Apambola Bino, pour la patience et la fidélité, na confiance, Nenge Bozelaka, Masolo et maman Irene, et ça la vraiment bien Makasi. Yangoto Ebisa Kabande Konyos, Bazolanda Biso partout dans le monde. Bah, oh non, bah s'abonner à la site Irene Masiendo qui TV. Bo s'abonner au site ya maman Bino. Bah oh déjà bo s'abonner, bo partageaka et ça la vraiment bien makasi. La topé saka merci balobi na yemoko porte-parole na biso maman Anastasie Vita, ya papa trésor chou na kati ya bundese. Ya kosamba ezate to bo sanité ko pesa merci na sponsor officiel Betty, la patronne moi ça leki mibali na mbango ya Dorte Achille. Kapesa respect na couple mebla vendendaku na verchache ya kosamba ezate. Na yo ki koute komi 23. Tokendara bongo Betty la patronne na zoe bisa bandeko nyonso ya diaspora ozo kende Kinshasa olingo kesika ya kokoma oluwe appartement ko hésiter benga biso ozo numéro ya Betty la patronne ozo sika ya kolala ya kitoko pe na prix ya bien ko bosa na teta ozo benga Betty la patronne tuna ebongo pona transport azana bakara danger na Kinshasa jipo e bandeliti na kecha suka makasi na ondongo ko louer ko sala vraiment bien makasi topesa merci na moi sia pembe na kati ya Birmingham me balobi meta la brésilienne vient na Jansi Bolanga ndenge na zoyebi sabana Londres vient na Jansi Bolanga atika teni na défaut ya kosamba ezate balobi la telinde ezo boma bango baza bana jiba bébé bonne fête na message Jansi Bolanga ya meta la brésilienne voilà ba mourir nyoso mama Irene ayaka boye to bosa la tenenge to zobeta masolo fe na biso Willy Musheni code mboka azolanda mama Irene la tolobi bonne fête na Willy Musheni code ya mboka ba mourir nyonso na yela rabino masolo na yela rabino bapibi oh mama abino mama sola raboui bato bozo benga mama Irene biso tolinga komona yo tolinga kotia masolo te kozo mona na te faut bo comprendre ka mama Irene azali responsable azali mama ya bana aza mwasi ya batu azana musala asalaka la faut boye bakake ermo musala pe boyebi ninge zalaka ka mboko soko salite za pasi batande ezoboma yango soki te pesa mi na nimonisi soki pesa mi te na lobby important mino boyo kande lisolo bolinga kotala mingelo nya munene te zalaka nini
là na ebisi bino lenga muneno elati perruque yeyo mama Irene Masiendo ki ba perruque ekoti pa ya Grace Rare na kati ya Londres bana Londres olingo somba bakabelo na yo ya na gros topé en détail balobi ko hésiter te benga Grace Rare ba perruque ekoti nazana ba perruque ebele na ndako ya Grace moko yango nazo lakisa bino mais nazo zwa ta ya kolata te bon non na kati ya tate bobenga ya Grace pona ba feti ya ba bonne année asali ba solde ba prix ezali ba suki nyoso boko luka ba brésilien ya milai ya mwindu ya mikuse ya fro tout ezali pa ya Grace Rare na kati ya London. Voilà, merci beaucoup na bandeko yesu banda kabiso partout. Tobo salate ko ebisa bandeko bana problème ya santé, si réseau dérangé, mukongo pasi ba papa faiblesse sexuelle benga mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande. Osomba yogurt yom toto de kana chimiothérapie bongisa makila et ça la vraiment bien makasi. Pona bato bazo benga nga pona Malikia balobi Malikia azali. Gami na ya etabe ezali balobi batu mingi bamelaka bakisi po bakoma pembe epa ya Malikia okomela kisi te mokozwa vraiment gami ya ndenge ke batu bakanisa omeli kisi to ozitonga balobi Malikia gami etabe ezali bobenga Malikia na plus 33 60 57 150 12 soit kota na démission na biso luka publicité ya Malikia tozotia pe vidéo na ye benga e bokosola en direct de France ba zinyo sans suki ezokola te bana suki ezobeba naza makasi na ba publicité ya bandeko surtout santé suki bozala vraiment posé pour Edith Marquis azali bobenga Edith Marquis bosomba gamme na bino eza na shampoing huile nango complet 45 jours traitement suki na ekokola soki 45 jours eleki ndeko nanga benga mama Irene o témoigner suki ekolito ekolité ça la vraiment bien makasi. Voilà, merci beaucoup pour la patience na fidélité au mama bino la kabino masolo ya solo a aubergine et les kakate ndenge na ebisaka Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton. Bonne fête na papa de Gaulle Mwenge ya Naomi na kati ya Luton ma copine Wumela. Tozo kende bongo ndenge na pesaka merci na fioti ngoma oya madombunga na kati ya Suède. Bonne fête na bande konya so bolandaka mama Irani Masiendo kinzamba lola abatela bino. To bandi déjà ko avancer malembe kolo soki azongite tozo kota 2023. Maman Irene alobi mi bongisa esalaka vraiment bien makasi parce que toyebi lobi na biso te tozo kende bongo bande konyoso bandaka biso maman Irene elaka bino masolo lisona memeli bino eza vraiment mulai mingi te ndenge to mesala kosa na bikolo nyonso eza na bande komoko ya togolais atosala kane abetelinga lisolo makambozo le kalamboka na bango maman Irene lokola biso tolanda ko parce que ngana musala bikolo nyonso balandaka maman Irene bien que bayoka na bomsu lingala te basepelaka balanda maman Irene ko esala vraiment bien donc yo pe muto landaka nga ko hésiter te partager ka masolo mama Irene s'abonner na site Irene Masiendo ki TV mingi bazomi tuna ezalaki Irene Bunde Steve comme isu Masiendo elo ke changer ezate site ezakaka oyo juste te longo likaka Bunde stoti na biso Masiendo ki pa mingi bazo sala confusion bazo benga mama Irene bazo lukanga bazo mona nga te tozongisa Masiendo ki posa la biso bien makasi. Voilà, merci beaucoup toza toujours ndenge kaka tozalaka ndenge na yebisaka mwasi kitoko petai mami la plus belle ya Zakari ça va bonne fête na monsieur Zakari balobi bo umela tozo kende bongo. Voilà, lisolo nazo betela bino moi rapide parce que temps ezambongo kalate mama Irene azobima nazo yebisa bino nga nazo zana ba tante Nicolo ko bimo wapi na misala ezobomanga décembre nga na kendaka nango boy moi vite. Voilà, ndeko na biso lobi mama Irene beta lisolo pona kopesa conseil tanga betinga lisolo esalinga pasi ndenge to mesala kolobake ba congolaise balingi vie apprécier. Lelo na kostona ba mourir nyonso ba papa na ba mama ya Jérusalem vie apprécier ezaka kepa ya ba congolais te. Vie apprécier eza nango partout même ina mindele pe vie apprécier ezala kanango. Lisolo tozobi eteza makambo eleki na kati ya Allemagne. Eza na ndeko moko ya mwasi azali togolaise. Aya Allemagne awa ayaka na independence to ya poto avandaka na kati ya Allemagne. Balobi na Togo ba communauté na mwa babike mwana mwasi na ndaka mwa kobonga la vie aza togolaise. A se retrouva wapi na vie ya kindumba yebi makana mindele o bazana mbongo asala kindumba na konekona ba ndeko soupçonner kuti na communauté na bango nza koma ko bimana ba nyama ndenge série moko ba yoka me ba mona kate ba yoka kaka alors bien ça très jolie eza togolaise abimakana ba mibali donc aza vraiment sala ka vie na ebongo yepona eko wezaka lisumu te sala ngo pena avec appétit ndeko na togolais mamera ni beta lisolo fi wana togolaise po apesinga lisolo za mobali na musala na obeta esko solo fi moko ya togolaise na mboka na bango fi ya mboka na bango makambo eleki me esalami na kati ya Allemagne abi mama Irene
mwana mwasi wana bimaka na mibali ya mbongo eloko nini esalami mpo tobeta lisolo mpo communauté na biso nyonso ezolobela yango yo mpe pesela yango conseil na communauté na bino ekosunga kaka alobi mama Irani mwana mwasi wana akende kosirkule mpe ya mobali moko ya mundele aza na mbongo na kati ya Allemagne mobali wana siko azalaka na mwasi te maza pe na ndako na ye villa abongisa ndako kitoko mazalaka na mwasi te mundele yango aya kozwaka ne basi ya ndumba esika ya kozwelaka bango na agence wana basala bango basani bazalaka bayebaki papa wana papa na tieka kozwa basi bongo azalaka ne bisexuel papa nzela lokola bimaka na basi abimaka pe na mibali ye papa wana ayaka nde kozwa basi soko kipose ya basi ayaka kozwa fille wana ya togolaise amemaka ye epa na ye po basala masolo na bango fute mbongo esila togolaise wana lokola alinga koanvie mingi ntango amoni ndako ya papa wana na vie ya papa wana akomaki ondie komibamba epa ya papa wana asengaki papa wana numero ya telefone abi soki oza na posa nanga bengaka nga na yaka nanga privé awa epa na ololekelaka kuna papa ngo lokola apesa mosala amonaki yango bien apesaki togolaise wana numero na ye bakomaki kosala business na bango papa soki aza na posa mwasi aye abengi togolaise aye basali masolo azwi mbongo na ye akeye eza business na ye eloko ni esaki togolaise wana akomaki na posa biye fo abonga vie ezomona vie papa na aza trop luxe mais aza na mwasi te azoyebeteleke badossier na ndako asalaka biloko moko abonga biye amo lokola papa na aza na mbongo fo akoma mwasi na ye confirme togolaise wana ndenge akendaka kuna zwa tata bato ya mundele foto bana nzambe boyoka lisolo makambu ya mabe ezali partout tolobaka bacongolais babrazzaville bangolais tomonela bango tala Afrique ba problème ezali partout soko tosala musala do fréquenter bikolo nyonso okoyoka pe masolo bango bake non Afrique to mukili eza nango kaka ndenge moko pona poto pe mindele baza pe na ba vie ya bongo mwasi wana azwa foto ya papa wana akenda Togo na mboka na bango akenda kozwa oncle na ye wana na Togo para lingi makamba bakisi bakenda kosala bakisi bakanga mundele wana po mundele wana akoma fanya mwana mwasi ya togolais soki pa bala ye apesa ye mbongo babonga soki pa benga kaka ye toyebi te akende kozwa kisi mwana mwasi akende kozwa na foto ya mundele batu basali bikilakila bapesaki pare ba condition aya nango na ndaku kisi wana pa ya mundele soki pa pakola soki pa sa nini posi ya mundele biso na toyebi te po tokendaki na ye te mais ezalaki na ba condition mwana mwasi atanga azongaki Allemagne loko azalaki na numero ya papa wana akomaki kokomela papa wana mingi papa ngo mpe loko aza muta misala na ye alingaka nde makambo ya nzoto abengaka nde basi ayebisi aya tango mwana mwasi ayeke pa papa wana ya mundele fille wana togolaise akotaki na ndaka papa wana basala masolo bandeko boyoka lisolo tango tolobaka Jésus Christ revient bientôt nayebisaka bino naye kosakanaka na komba mokonzi te nayaka korapele bato ke mwana moto akozonga tan eza mauvais ezalaka siloga ya mama Irani Masiendo kite mwasi longa munene mwasi apela ye moko samo mbonda nga siloga na ngezalaka ebeteli nde ezoboma bango baabana jiba bebe ngande mama pona betaka masolo Virgin awa ebeta makate wana mama bibishi mwanzambi ewina lobi mami beta lisolo tozoyoka en direct de 001 BBC bibishi mwanzambi ewina lobi mama Irani beta tozolanda yo seke bien makasi tozokende bonga bi mama Irani tango akoti na kati ndaka mundele basala masolo mundela lobi na eke baosala masolo te ayebisi yo ye kobundisa nga mundela lobi na ye bongo abe omoni siko ndenge okoti awa biloko ye na awa obima lisu te po bato baza nde badeside ke oye mabe oyaka awa na yambaka yo omelaka kafe omeli whisky tosalaka no napesaka mbongo te pourquoi osali makamba boye wana mundela lobi mbongo bisiko awa bamekaka ngo te epesi lokola ke kisi omwana mwasi wana ye nango pakanga mundele eza bebe eza mwana eza na niveau bakisi ya suki eza bapoussière donc mundele wana ekisi na yazaka nango ti omonaka bongo abimaka na bato alingi kobala te ezaka basacrifice bana nzambe boyoka nazwa tata nanga mobwa mokola mundele abala te papa nafutaka bien papa wana nasepesaki makasi ndeko nanga keba okosepelisa ya kopesa mbongo me azwi nini kati na yo toyebi te nayebisaka batu ndenge tosalaka rapport sexuel na muntu tosalaka bechange yango foto bondelaka mingi ba ex muntu totambola na bango bavi na biso le passé ezalaka ndenge nini eloko na foto bosanaka nango te ekozala na kilelo ozokutana ba problème na vie mabala ezosimba te maboto ezia te ba problème okozwa libala ezokoka kovanda te libala ezaka ya kotelema ya kotepatepa
totalaka ba vite obimala banani kosangisa nzoto bandeko nanga lisumu ekobo ezalaka facilité tosalaka échange na ya bamilimo tata wana azali deja mutu ya misala ya mabe mais niveau ya misala ne ezali te kofoka epanganga apalolelo mwa poussière te yakendaka fara haute niveau ya mosala na ye amoni mwasi loko aza eloko te azali poussière yango bandeko nanga tobanga nzambe si na betaka masolo eza na bato mosusu na partageaka ba audio ya passe herbi ya mama ani sunda fantaisie na lati eza ya mama ani sunda so sepe eloka lito ebengo somba ba fantaisie sepe ya mama ani sunda na tindelaka bato ba audio ya mama ani sunda na mobali na ye baza basali na nzambe bolandaka mateya pe ya mama ani sunda ndenge azoteya ekosunga bino bobengaka mama ani sunda mpona kosomba ba fantaisie atekaka bien mpo aza mosali na nzambe apris ya bien azalaka pe gentil mama ani sunda na kati ya France nzambe alola apambola motala eti yango ba fantaisie en tout cas 3 ans yango na ataka ba fantaisie mama ani sunda vraiment nazalaka dessus te pe azoteka bobenga ya kitoko ekoti mpona bafeti ya minene ya mike bobenge kosala bino vraiment bien makasi mwana mwasi wana ntango balobaki na ye bongo ipare quelque temps perdaki connaissance na ndaka tata wana avanda na ndako wana 3 jours mwana mwasi wana aliaka ata alobaka ta koma lokola mbwa na ndako ya papa wana batogole bayebi te bazomona ye pete tanga vandi wana 3 jours tata na bengi ambulance alobi ke mwana mwasi mutu neza malamu te 3 jours ngo nazoyeba te azolieta azomia te loko te azotalangaka lokola mbwa babi akomaki ya ndenge ni papa na boyebi mosala na nga donc ami présente ke ye azali bisexuel azwaka mpe basi na bayi mwana bakitubu soki apamba babenga wana soki basi bazalaka ebele basa ndumba afutaka ne mbongo bayaka na ndako aexplike ipare ke bayebi ye babi ok bamema mwasi wana hôpital babi mwasi wana hôpital na hôpital bakenda aza lokola moto aosala badepression bazwi bamaladi te bakangi ye ka na hôpital asalaki 3 jours na ndako ya tata wana ase su 3 jours na hôpital esali ke communauté na bango eza na copine moko bakopéraka bien na eza lokola moto oke bobenganaka chaque jour oyo okoki koleka te fo yeba santé na ye camarade wana amoni vide eza lokola fifi tomola japonaise mama na Erastine amoni 2 jours Irene Masiando kabengi te il faut lukanga parce que aza ya nanga fifi tomola japonaise mama na Erastine ya kati to tazi vita imana tazi tazi ya papa trésor chou aolukanga mama bishi mwanzambi euno soka moni pio alukaka Betty la patronne et rata jamais Naomi Mwenge merci beaucoup ba oyanga soki 2 jours na yokante ba lukaka nga exil toto na kati ya Suisse-Irlande première dame de Lausanne merci ko mama na Andy Riji Louawa un enfant pas comme les autres elle vient na gobelisha les plus beaux papas du monde des arts vient na gobelisha merci beaucoup ba bonne fête to fête kitoko to mo kende vers déjà kalate Noël quelques jours ah nzambe soka bombi biso merci ko première dame de Lausanne tokokota tozana kondima voilà donc bato balukaka bato akati bakomi ko lukaye bazozwa ete moko moni ke non azalaka boye te alekisaka mikolo boye te eti na ndako na ye asone sans succès ayebisi baninga mosusu abitota na oti lobi telefone banda kota WhatsApp etikala kaka dati wana okomi azomona te bake kotuna police kende kona biso va na adresse boyebo to bayebisika police bayebisi yeke bayebisi onkas bino boza banani muswana ase présenter binga na ze ami intime na ye donc naza best friend na ye so bara best friend donc camarade na nga ya mutema na allemand to lo bara bon babi ok aza l'hôpital depuis quand bisi azui ba jour azobela oh elekeli bango bake l'hôpital ba monie bolanda lisolo bien azoye ba eloko te azolo ba eloko te ni ntaska lokwa kizengi camarade bandi ko babi batko tuna ba yaki ne karaboy banda yaki aliaka penza te azaka kaboy mai na mai ka bazomikisa ye mutune eza malamu te batie kota batamitu elekeli camarade lokola na mokila lelo toyebanaka bango na bango batogolais moi mwasi ayebi quand même famille ya mwana mwasi na Kinshasa na Togo pardon bolimbisanga na misala na Congo Kinshasa ameki kobenga ba famille na Togo alobaki tozana kamoko awa eza bien te ndeko na biso mwasi banda uti Togo makamuni elekaki kuna parce que salami ke auti Togo kosala bakisi auti kozonga na vacances na Togo auti kozonga restant na Allemagne ndazwaki rendez-vous na papa wana abi mazaki babi azaki na Togo azalaki na bien abi awa mutu ninga niye dépression zoyebe loko tazo kwa kolobe loko te atalaka lokola mbwa ata soko tuni makamba fiction kaka misuboye ondie mutazo banga te azobe solo te asa l'hôpital ba kusina bimela Togo
azalaki ne bien problème ezalaki te mais ka wana biso pa na Togo toza nango boza na ka wana nde na bi oncle na ye azalaka awa tovandaka bandi ko expliquer biso makambo ayebisaki biso epare ke yayaki wana foto moko ya mundele bakendaki epa ya nganga babebisa mundele wana so baseni toyebi te mundele aza kuna pa na bino na Allemagne papa na biso ya oncle alobi ke mundele akomi koya kobeta ye bata mundele basoda ya mindele bazokanga ye awa na Togo akomi koloba nde toye kolanda toye komona ke bakendaki kozwa kisi pona tato asele ko makambo azaki ma fort azelo ko nganga représenter noko na bango ye pa beli mutu donc mundele wana zala bakisi ya makasi c'est onde to information awa biso pe to bande ko lukato ba boni ye kuna nzoka ye petana eza bongo eza biloko ya ko simba awa na Togo bande ko nanga parla camarade na ye abengi ba togolais mususu abitala na bengi famille na bango oncle na bango azobe la dépression balobi ke makambe bimi kuna na Togo oncle na bango avo mutu eninga na bande ko expliquer batu ke ba soda ya mindele bazokanga ye mwana nanga ikozwa kisi awa yaki na foto ya mundele moko boye ko ba soda to bazokanga nga foto no mwana nanga la kisa kinga mundele mutazo komande bango kanga ye mundele wana za intouchable na monde wana tout okele kuna pona nini eza lokola to manquer respect po to lokola ba bébé yaza lokola papa na masolo wana donc oncle mutu eninga na kibalobi oya salaki makambo nganga liboma mwana mosa togolaise awa vie échanger baye ko comprendre ke akendaki ko meka mutu a niveau na yete vie appréciée vie ya kobonga fille wana za togolaise ndenge to babia koma kosala ba dépression awa na kata Allemagne mama te tata te kaka communauté na ba mtu koma ko kipe tonton moko ya togolais mtapesinga lisolo mama Irene Afrique eza na makambo ebele yango na bina beta ngona langue na biso na lingala pona bandeko ba lingala Congo Brazzaville Angola ya de ba Camerounais mingi balandaka mama Irene en tout cas na pesaka bango mbote surtout na Suisse na bosani commande ko na biso ya Camerounais abenga mama Irene mingi lo bakalingala très bien za na mobali ya Congolais bon meka ko partager ka masolo na communauté tozela kata ya Nzambe basi mingi na vie balingi vie appréciée surtout na kilelo moi ça linga tambo la Jeep a roulé la belle voiture azana kabelo ya cher azala toujours présentable ende ba on benga ba on baza mes influenceuses surtout na ba TikTok partout aux amis donc ezope sa pasi tozela kata ya Nzambe mwana mwasi wana vie e baby azali togolaise akende ko simba kisi po akanga mundele na kisi bandeko na ngai ba kisi ezalaka niveau na niveau o mwana mutu asimba kisi alonga kuna kisi ndenge nini wana kisi ya bébé kisi ya mama ezali kisi ya tata eza na bato musu niveau bakoma bango bana ta okanga singa na luketu te ya kolata bag te bango bakendaka tiko taki na yemei mutu na bango bakutanaka farafara bakisi bato bakoma na niveau na bazali bateka milimo bato mona mutu oswana otalo boye miso mutu échanger oui yango biso basi photos za na vie de prière surtout biso ba mama tolingi mingi mibalo baza na mbongo tolingi mingi mibalo baza présentable moi sa boya mobala mbongo na mokili azate mais keba mbongo nyonso te utake pa Nzambe to keba papa azaki na mboyo moni mundele aza na villa aza na mbongo mwasi te mwana te ye na mbwa kaka na ba voiture akenda kozwaka basi azwaka kaka basi te ndenge babe aza bisexuel yazwaka basi azwaka mibali botala vie sikozo ke ko mana mutu azwaka basi azwaka mibali yozo ke ko sangana na ye ndeko na ozokotisa nini na kati ya nzoto na yo vie appréciée tolobi vie po fille ata togolaise mais soto kepe la vie ba congolais to okuta ba fille bwibaza to kepe na ba Congo Brazzaville to okuta to ke na ngola to okuta bandeko na conseil eza gratuit pardon bozaka obligé ko zoate to pesa ka conseil zaka gratuit ne to sela ka proverbe 19:20 na kati ya Irene Masiendo ki TV bandeko na bolandaka mama Irene mbongo tokuta ngo na mokili oui tokokufa tokotika mbongo vi tokuta yango kobonga eza malamu mutu moko te alingaka te na mokili azala pauvre la na pesi Nzambe merci na lobi Yesu Masia kozangisela nga te pona kozanga nga bakotuna nga Yesu Masia oza bakobe nga mobola pauvre kolekisela pe ngai te tozongi na makomi posoke leki na koyeba te wapi yo Nzambe mutu nyonso alingaka na vie azala bien ndeko na nga zela tan na yo balobi na mutoki na onde kolia eza na bato musu bamonaka kindumba ekobo eza eloko te mutu musu amona posa nzoto na mutu orpedre eloko te po akosokola na ye
Sali mama sokoli ne si nango. Tobosa nakate. Batu mingi lo vile mangezo beba. Bazo se retrouver te à cause ya bikobo basala sala. Otambo na mibel su bazaka na milimo mabe. Yango tomona ko mobalo zui mwasi vido e baby to bi ata fi ya libabe. Pona nini bosangani nzoto. Azana ba malédiction azana ba problème na aye kopesa yo ndeko nanga yo pe vie baby. Ko 500 to na muteza ka facilité nazo ko sabinote. Mutu a 500 to na mutu na facilité aza salité aza nkelete aza mutu ko beba. Mutu faza kana nkele ya ko 500 to na mutu. Kozo mutu mobimba ko kotise kati na yo eza facilité bandeko nanga. Eza biloko moko photo banga kango. E baby saka ba vie ya batu. Mwana mwasi ya togolais vie e baby. Ya kende kozwa kisi po mbala mbongo linga koma na vie ya bien rouler na ba belle voiture, comme influenceuse, ne to ba komi boye na TikTok ye na ba réseaux sociaux nyoso ba mona ye kazo vivre ndeko nanga bien sûr. Mais tala asali vie ngote. Ba lobi akoma na ba dépression, sono bete eza na kati Allemagne, ba togolais ba yebi solo oyo. Po eza makambo na communauté na bango. Vie appréciée kisi. Ozo kende kotia mutu moko na kisi mutu aza kutu ya na niveau oya yozo kende kuto zelo kote. Epesi pasi. Yango ba mama to zela tana biso. Biso basi tokoma ko rive kaka mibali ya mbongo. Na ina zo mbali moko mbongo aza na vie ya boye. Ndeko nanga kozo mbala mbongo eza problème te. Mutu asambela randa me pesa nga mobala pauvre na mukilo azate. Biso to revara mibala mbongo. Et surtout ba pauvre ngo lelo soko zuye, soki abombi lobi akomi adumi aboti mapapu, yo soza mwasa niveau na ote akeno kala nzela 13 ans. To banda kingane na tanga pass tanga sisi kila saza mwasa niveau na ngate basi mingi bakoma dessus basalisa mibali mingi bazo bangona eloko te tant mobala kozwa amemi okana nzemba 13 ans ya Weranson to banda ki na pass tanga na sisi kila na sous mwasa niveau noté po azui déjà vie basi bakoma kobanga mais keba mobala mbongo ozo fo ye basala ka wapi azwa mbongo wana na temps nini faut kobanga nzambe tant eza mauvais vie eza kitoko kolata c'est bien kolia komela eza nyonso photo sala on rouler na belle voiture pourquoi pas moyen de transport mais tozela kata ya nzambe okozwa biloko nyonso mokili odondwe na ngolobi okena lifelo litomba nyonso bisengo nyonso mokili bobungisa bomoyi na yo oyaki pokanga mobali na kisi yozo avio bonga tala ba commission lokola mbwa mwana mwasi alobaka te tala niveau kisi enko ko beta na source nanganga na toba beli mutu seke kisi na mongeza ipena bebe ya mukie ya ngona zwe sebini batu mingi bozo mwana mokili lo bazo duma bo panika ate ngana pesa nzambe merci kanezo nga munele boena plein de défauts na nzoto na zana complexe batute ngana koza na mutu abonga za biloko nenyoso eza ya ye ya ngate et puis na otikala ko tuna tozwa ke yango ndenge nyeza ka jar na ngate oui pona nini na longola complexe na lingara pe ko envier batute même bana fo bola kisaka bango fo bo gangela kabana mwana soki ye mama ngai na sombelo ko ndetsa camarade nanga il faut kaka ya ye longola ka mwana ide wano ba pourquoi kaka ndeti ya ye ta mteza na ngope kitoko to na kosombele ko leka ya ye longola mwana likambo l'ide ya ko envier ka biloko batu même na nzela classe ba basket batu ko envier ka ngote bosala ka makambo na tana bino. Faut que la bana boza la vie de prière na bana temps eza mauvais. Jésus-Christ revient bientôt bande konaso ko sabinote mokilo nzambe soka fongoli biso misu to komona ebele. Tala mundele obabi azana niveau. Mais kuta na rapena batu. Combien de basu ya bimana baonda kenda kozwa bango kuna. Donc ya kenda kozwa basi tam sa sala ba sacrifice na banzota basi wana. Ya nzamba lola azwa lokumu. Totambusa ba moyena biso lokola bana abomba biso eza vraiment ta ya kopesa matondi na kolo na Yesu Masia parce que maladi ezo ka batu na nzela rapport sexuel biso ba o tozwa ngote ba vie mususu nzamba sotisa biso ngo tolobi nzamba lola abolingo ayeba akobatela ba oyaye po basi mingo komita lo na zobeta biso ndeko na ngaso kotali bo moyena avant yamba Jésus Christ lokola sauveur tant totambusa ba moyena mibali misatu mine na vie okai pozwa pesi do kufa na yo menzamba bomba yo okoza ba milimo mambe na kolanda menzamba purifia yo boyeba koza mwana bilaka ya mwana ebisaka bana nzambe outaka na via mobulu tango bongo motema kozongela ngo lisusu te bilei basanza c'est grave tango
ntango sosoli ke yesu akufelaki na ngomba Golgotha tika na position wana telema lokola ebende kozala influence na bato te yango nzambe ala pambola basali na nzambe bazoteya biso partout asala bango bolamu ba 4e maison tozobuka balia bafamille baprome ebele tala vie ya bato moto alusatali ke na koli na vie ya pasi banda tokola biso famille ekangama balie moto abongaka te nga na ye na poto natie mwa pa tika na évolue na simba te loko nakanga ta mobali na kisi nazongisa bendeko na nga eza nango vite okobonga pe na nzela mosala na mbongo na ya propre tout est possible oui surtout nga na sekaka mibasi ya bakongolaise oyo batiaka mibali na kisi nakeno na bakongolaise na sikaka oyoka oki lisolo ser wana tia mobali nde na kisi taninga koma kogangelangela mobali akoma lokola zoba yo kisi okende kotia mobali mpo gangelaka noka mobali mpo komoneka lokola zoba mais fo kisi kisi asalite bon poani mobali anga na mbongo te ane loko te kisi okende kotika mpo koma zoba ogangelaka ye anga kisi abona ozwala ngango te na ozwa te kisi ya buzoba bon poani oyo mwasi akende kozwa kisi ya mbongo po kisi ya mibali mpo mibali bapesaka mbongo ndeko na kisi abona ozwa te so nazwa kisi na decevoir nzambe nazwiki ya kisi ya mbongo nga moko oyo nazwaka su mbongo kisi ya mibali bapesanga mbongo tala trajet nazwiki na kisi ya mibali mpo mibali bapesanga mbongo ya na sens te mpo na naposa mbongo nazwiki ya mbamo kisi ya mbongo tout droit na vandi sko bato babangaka bongo mpo na nini mpo soki kisi ya mbongo mbala mo peut-être bacondition nange ezala mwa makasi kisi ya mibali condition na moi c'est ça yango bato babanga bamonaka bemention lali na butu bayelo pena palala na ndeko nango zangi kimia yango mo bato su ba trop de whisky ba kwiti parce que trop de problèmes tokeba tant eza mauvais ndeko nanga zela nta ya nzambe bato nyonso baza ya kobonga na mokilo bazaka na mbonga kisi te so totika ke mbongo pona bonga fona simba kisi c'est que nzamba pesaka te c'est que ba nef baza ba pauvre mais bokosi eza na bana nzambe baza na vie moso otali he yo mozo banga mopesi na kime yo nzambe na bilaka o balobi ke or na argent nyonso aparti a ye moko bana nzambe bato mingi tomona se na ntongo baza mpe na mbongo asimba kisi ta simba yesu lipamboli kaka tobetaka tolo te ke onga nde naza boye na suki na vi na ngai nakeka na simba kisi te kotolo wana kobeta yango te ya tola sali te fo betaka tola ya litatoli ya malamu nga na kobonga nga na kozwa mais avec foi nazoluka musala nzambe soka pa mbengo nazu musala en tout cas na ozavuma organiser en tout cas kaka ndenge ozosala ba projet na vie longo na Yesu Masia lobi mukile kokamwa yo mbongo nyonso te eza mbongo akisi nzambe alola pa pesaka parce que or na argent appartient à Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée tolongwa na complexe tolongwa na vie ya koenvier tolongwa vie ya pressé ok kosimba kisi mpona okanga mibala ya mindele bandeko nanga biso bacongolais na eloko na remarka babrazavillois Congo Brazzaville Congo Kinshasa na loba bongo bangolais soki tozwi mibala ya mindele tolingaka tobota bana bameti omona pe pesi mundele bolingwa solo mais ça ba pays musu en Afrique ba yaka poto na décision non ko sabino te omona mundele mona fille mo ba mutu fille ngi longi mabe eze koni longi mabe boy na jeep na mundele mindele balinga base bilongi mabe nyoso te balinga base bilongi mabe mundele paza na misu mindele balinga pe base bilongi kitoko bazali momata su wana uta pays moko Afrique to cité no ya pays wana te ba dimaka mabe bongo bango omona asala ba kisi bikila kila bokoko aya zwa mundele memana mundele nga na mona film ba yebisanga mundele moko akenda na pays moko Afrique ba vandise na tipoi mundele azo sepela bika Afrique ba keir nga ba yambinga bien tuko bande ko sele ba cérémonie oui oromona mwasi moko longi mabe muki obi na mundele moko mbongo na jipi bien la na mwana bango bi mwaso yue mundele papa pona bango basi te mo tala mindele ba pona pe basi bazalta musu atia pe mundele wana musika yango ba Congolais Kinshasa ya Brazzaville ya bangolaise nazo yebisa bino bobanga nzambe bino ya moko bwana bino na mabe na bino beboza pe na bolamu na bino bolinga mine mindeka bobota bana pembe te omona mwasi ya mundele nguta zangane mbongo bavava na kana bonka ka bongo na mundele na ye aof souffrir ne kana mundele isifika bota mwana meti isifika zo mo mukanda na ba kongole bazana ba mona suka ni ka wana mais bikola mfu basuka ka wana te ba mba lukapamba e poto nde to ebo to zamindele to kubonga na soko sabino te mais conseil na opesa bandeko na ba africain to banga nzambe toza béni ba africain nyoso toza béni to pesa nzambe tan nzamba lo la kosala na nesilité
azana bomoi nanu pas zongité. Jésus-Christ revient bientôt. Oui, moi na montazo zonga. Mais le quoi na to moina sa mabele ote atana 1 heure. Attends dans 2 heures, attends dans 45 minutes. Aza capable de changer vino pour tabomi na kimbo zanzambe. To pesi nzambe merci. Kole sumasia pambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance. Ndenge bozela kamasolo ya Irene Masiendo ki identité ya Bundes. Numéro na nga yango na ko hésiter te. Benga biso so roza biso to beta ngoza na témoignage. Benga biso zuli solo ya te bikolo mususu. Soki ko sunge ko pesa conseil biso c'est la ka proverbe 19:20. Po sunga yo nanga na suite ya vi benga biso. Pesa biso ngo atana allemand. Biso to robeta on la lingala ya porte ezali ke ekende ko pesa conseil e fongola biso pe misu to pesa ka pe bana biso basi pe ba conseil bana basi ya poto bazomona sexe ezelo côté oui ko sanisa to bana poto ba omona ezelo côté sexe ezana ngo bosali ka botiki to ko yenda masolo ya bana poto nde baby valeur ya sexité photo sunga bango ko sanisa to na mutu ezala ka facilité biso pe ba mama tokeba. Comment on a teke na osokola na ngo ndeko na ngo osokola ngo bien sûr mais kati na osokola milimo nini batike liyo to banga nzambe kola pambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge na lobaka soki mwana motazongite to kutesi lobi pona ko beta masola solo a aubergine et les kakate benga biso pesa numéro ko bosana te otali mama Irene Mbali boso moi c'est le ngamunene s'abonner partager ma sola mama Irene Nzambalola akopambola bino bo s'abonner kala tete ozosongela ba live et ko sala biso bien makasi to kutani mbala sima soki mwana motazongite la na lobi bye bye. Ba mama na ili bino sango ya kitoko ba mama molinga bopeto yolinga katashita olinga teinture na ezala bien dans la solution no yango yo Malikia cosmétique na kata France a ili biso solution a kotisi gamme moko ya kitoko na kombo ya gamme etabi soki omeki ko toucher gamme mwana ndeko nanga okozala susu na tache na nzoto te ndenge yo kaka mutazi tonga ateli partout balobi biso tonga te gamme oyo etabi ikangi masolo Malikia cosmétique benga na numéro ezoleka wana ko hésiter te azali wana pona bino 24/24 sala commande na yo partout ezali azana rapidité na poste benga Malikia na numéro ezoleka ko hésiter te soto lingo lukai na Instagram obeti malikia.co akopima Malikia cosmétique solution pour la teinture bino bolingaka kozwa batonga botela ndeko nanga awa tonga ezate benga Malikia olongola batache olongola banduta obongisa loposo balobi bolobaka trop esimbaka te cette fois-ci balobi mwana mboka Malikia cosmétique na kata France akangi masolo gamme etabi ezorate te yobenga Malikia cosmétique na numéro wana okosepela Malikia cosmétique super Malikia cosmétique. Yogurt oyo ezosunga batu ebele mama Rosette bikulu ayeli biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya avoka bambumu ezalaka na mondenge bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila oza na problème ya foie ya barin olingo bongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki oli etika ndambo soki poza na problème ya po bana o bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki pe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingo fimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo pona kozwa yango numéro ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na numéro wana ekosala bien makasi yogurt.